Bonjour, bonsoir partout. Bisika bozolanda biso, ça dépend ya heure au bozolanda la biso. Na émission na biso ya journal lelo na kati ya Libanga TV, émission na biso super Libanga na pesi bambote nanga na Mama Betty Masengu, bambote nanga na Papa Dav Mubama, bambote nanga na Joss Davlin Mubama na pesi bino nyonso bozolanda biso na minute bambote place boza na émission na biso ya lelo na yambeli bino Milambu aza artiste et comédien au bino boyebi bien asekisa bino boyebi yango naza na ye awa sur carrière na ende tozolobela. Bonjour Milambu. Ouais, bonjour, moi ça Pembe, bonjour, vraiment Nangolo Nzambe Kimia. Vraiment, un mot na bandeko balandi. Ouais, moi pena malamu ya pesa bandeko o tout baotalanga na minute partout dans le monde. Nebi ke bo manka nga vraiment mingi par rapport ya absence na internet. Après mon événement outé ko leka ya ma solo ya $12,000 donc na li moi TV moi internet moi muke mena zongeli. Donc bana poto na sali. Nebi ke bwanda mankenga makasi to linga go leka to linga ko lo babanini yo po sogo leki yo lo ba vérité. Donc na zapena c'est un peu ça na zana bango na yo. C'est comme Milambu $12,000 na ekimisa ku internet c'est à propos ya ni. Te $12,000 ekimisa ku internet somoni lelo oyo la fille avec donc la fille nzakimona pour la petite na benga ko Barcelone te na benga nzakimona pour ya zana niveau Barcelone te pour moni ba petite moi ba panique ba palpite par rapport à moi $12,000 mambongo sope ya ndeni ya buzoba to yaki kint pour ça Kaleba zaki na poto to yaki na Kishasa wapi dossier côté Salami au monte que petite azaki ne lokuta pour ceux qui zaki vraiment solo ndé la fille alinga porter ba plainte ndé la fille alinga sala salamo abisala sala mais au coup très important ba comédien bango moko ndé ba sengele pardon pas pour ça Kaleb te pour ça Kaleb limbisa e azaka ka la fille ya théâtre ya Congo donc solo ko kene na ba justice makasi na mboka pour Kaleb aza na autorité morale ya groupe Sinak na bamboka o et puis Kaleb asali trop na mboka o donc les lotang totanga artiste comédien République démocratique du Congo photo mona Kaleb pour Kaleb aza le seul artiste comédien au na chaîne de télévision aza le seul artiste congolais au a moderniser théâtre na Congo les lots Sinak to fêté 20 ans donc il faut beaucoup de respect na Kaleb au monde de l'eau toi na maman na Congo to liko respecter ba leader tu photo parce que la fille en a le beli sur nini à cause ba 12 millions ba nini ozo le belango la fille en ezana te la fille senzaki mona moi petite moi boy ba petite ka ba théâtre nzaki mona ba fille moi boy ba petit ba bandi théâtre lelo komboka ba binga ya bon kombo moi boy donc soit disant Barcelone vraiment OK mais na kata msala no ya ki comédien on sait déjà combien d'années na kata musala o lokuta mabete na umeli donc lelo Sinak to fêté 20 ans balola musheni so na sangisi ba carrière na nga tout ba parcours na nga tout ko banana ba musique ti ko ya na ba cinéma de ba 20 ans yango to kin mais Milambu 20 ezebele baninga obo banana bango ki artiste boye ba longwa pe ba sala ba groupe na bango mais ce que yo eloko nini eza ko empêcher po sala pe groupe na yo en plus oza fidèle na groupe na bino ni nango zo tinda ozala toujours fidèle parce que 20 ans mkiete ya baninga balongwa ba sala ba groupe mais yo oza ko envisager te moni mutaloba fidélité futa kezanga te zanzambe omoni na vie conseil no peso ta lelo tindo travailler na mabeti boy foza fidèle na muto travailler na ko sala groupe c'est bon ba te belé ba sali ba groupe lelo o ba sort na bango ça prof ani ba petit o tout ba génération o tout longo sali ba groupe so tali ba théâtre na bango imagine toi au la théâtre na muta sala théâtre te mais à corriger théâtre et ça pressé ça omoni lelo ko ebo mabiso tango koti mouvement yo polingo ko maralo ko Kaleb o René na range parcours o Kaleb asala lelo azo fêter 20 ans na yo yebité ba mambu Kaleb akutana nango yo yebité ba moka yo yete nga pe na sala boy se nga pe na ko sala groupe bona sa mutu na ko cha pointé mais total la ngona lelo te donc on a pris ça Kaleb et puis on a travaillé dans le groupe Sinak donc c'est un peu ça so botali ba pièce bo on a joué so film sengi na joué so film sengi na joué donc na za patient na musala o na ose la ti jour nzamba loba po ndeto zara bo nzamba pesa mona mutu makambu na ye nzamba cha mona na journée ke yo za na ngonga na yo za na ngonga donc tenke ngonga o nzambe po nzamba yebinga vraiment nzamba yebinga po yebinga na kombo na ngayebanga yuta libuma mama donc c'est un peu ça. Alors na ba artiste et comédien nyonso oyo yebi mboka na biso artiste nini oyo monaka keso ba chona yo ko lia e vraiment artiste nini te bango nyonso
bango nyonso moni lelo oyo nga na senga bater na la die sobe po la die sobe mutaza na trophée ya artiste comédien tout na Congo lelo oyo tomona bater esalama la die sobe na sai la die sobe mutazwa coupe malgré coupe wana la die sobe so me ba guerrier balola mosheni tozali donc ba seigneur de rire donc muto nga na senga ne bater na minute zaka ni présent la die sobe to betane one man show na luka kango dernièrement na bi one show salama na Tony Winkele aya kité de vaisseau ayaki nde le jour ane lingoza la moi des gars donc c'est que abangio fa chumaki poso pe na fa chumaki te prefa ba ke alemba ebe ke lembe sa mabela petine lola musheni tongo donc yetango zoana José de Londres déjà ba tongo na mabele lola ve aibi da lola mais ko lola pas comment na mambu na donc fa chumaki pe na moi demi fa kimaki po vaisseau ayaki jour wana ilingoza mabena ye mode fa comprendre te ba humoriste bazala na bango wana le jour wana mais mambu na sala na biwa nchona tuni makambango salana bazo ba ke Holanda ans makambo yo salana eza ba biloko ans nde yo zo continuer na moni babiloko wana oloba eza babiloni na ans detsinga na Holanda babiloko ans asala nini ans asala nini nga na Holanda ans asala ba makambo na ye asala ba mambo na ye omoni lelo o tango public lo babongo puis tango lo babongo isa nango ka bakozanga koyeba ya mobo selon public nga makambo na bandi yango tongo ba ans ba so ba opportunité par rapport à ba sina ko eza Caleb vitesse nga na travailler José de Londres comprendre des visions te vraiment mama kambuka na ba ninga ba bilamba ninga ka esengesa la mais vision pena ki ko zwa solo pena ki ko fandisa ngo venda fandisa ma solo te nga yi donc question na pena eza question mo boina signaler pena ba na poto mona maya sala musala na ye atrasa ligne na ye selon Ans Luzo la sala ba marambu na ye félicitations na ndingo sala mais lola mouché naza unique à son genre ngala landaka mutute ngala yana ba ligne na ngepi na yana kinga donc côté on a pena ba mekano ko songa pi batala nano de bazongsa na vidéo lola mouché ni bazongsa pe vidéo Ans Luzo nde ba comprendre que mais vraiment excuse na katio maloba te ozui kombo ya Willy Mouché na salela oni depuis oza kombo wana na okakaka yo olongola ba kombo na koma na kombo ya Willy Mouché asalela oni ou bien bénéfice ani na kombo wana omoni ya Willy Mouché azano inamovible azano le véritable code ya mboka na biso au Congo faut pese respect makasi po ya Willy Mouché na bima 4 fois meilleur mécène alandi sango o esalamate na Congo omoni natala na bité kobwa café c'est bon na TV c'est bon cadeau nini ngalola na kopesa vie po naza le seul artiste comédien o aliambonga ya Willy Mouché mingi basirana kuna na succès te na yebani kuté mais ya Willy Mouché a considéré nga ndemo na artiste seniors lelo zo kumisa lobito ka sa lo côté atinde nga lo côté te ngaso iko kumi ngaso ko kima ya Willy Mouché na kima ya Willy Mouché kala code mobu ya lokuta bima code soit design ba couleur apesa batumi tuka nga pe ba contacter nga pe na ba pesa nga ka na leka na TV na finga ya Willy Mouché na boya ya Willy Mouché mais yango mambu nyonso na tolo beza fidélité nga trésor kabuyeti liswa mokonzi za pi peta ya Willy Mouché ebisanga bilola zala patient moni oya Willy Mouché na bulela nga na ebite wana basa mbongo saba Willy Mouché ba Jackie Chinja taka jouana na solo na Facebook vena nga Jackie Chinja message akomelinga bi le petit nga lola na hôtel théâtre sinaka mozo bwa kanga suite o comprend ba biloko na nso ça déjà ba avantage ba fait Jackie Chinja o solo na ba fait loka ba Paul Mukoko bana poto bolukela nga Paul Mukoko na so luka le fait Paul Mukoko na mona fait kale puis verso comme la petite na TV numéro petit na WhatsApp ça plus 243 85 38 79 068 plus 243 85 38 79 068 venanga Paul Mukoko na besoin réaction non donc on va déjà na batabongo donc na attend oui la tia Willy Mouché na sanga bizala patient donc c'est pour cela to lata kombo ave na ndenga bien pour wana za bagarre lelo na États-Unis bazate. Mais parmi les artistes et comédiens, artistes nous sepela na vraiment. Au monde kaka joa kitoko à peu près na yo au sepela na et en plus na pesa yo posa ya kosala ki comédien. Denga mutapesa nga posa ya musala oyo ya komiko oyo. Den na Congo sana nuti. Azate na Congo. Comment ça? Ce qui azate ce que yo souci wana ambition wana ozwa kango a partir anan. Po ezala rapé Nathalie mutumo na TV il faut comme neti nga so na comme neti pe na olekae. Siko yo ezate. Na Congo na via mutu to mona Congo to na artiste te. Na Congo to sana ba demi artiste. Na Congo to komi na artiste. Ozasir. Mais oui na Congo to na artiste te. Mais ça ya za la di sobe pe. Yo zo boya bango. Omoni ba sai ba la di sobe ba sa artiste c'est mo trop primaire. C'est vrai? Mais oui, omoni lelo o.
lelo que comme ça artiste ça graba ça c'est ça là-bas ça va succès na Congo ça c'est déjà mon que ça c'est à longwe Congo que c'est que ça va en Australie toi longwe Congo que ça la comédie na France pena que va français ba vandi ça c'est ça la comédie alors yo déjà sokenda oh omoni ba vision on a na ngonde ngwana omoni yango na féliciter fait na bodo omoni fait bodo ko tala pe moi otali pe moi parlement de rire omoni fait bodo hein omoni Congo to valoriser art. Milambu ba difficulté ni yokutana nango na msala no ya ki théâtre ya ki comédien. Bon moni ba difficulté monde cinéma monde théâtre et surtout na Congo des artistes congolais o alobaki azana la o aza patron l'équipe ba comédien tout na la razate. De ça il aloba o ngana patron artiste comédien ngana patron artiste comédien lokuta. On va lokuta na lokuta donc mondo est un monde ba difficulté ya makasi bana poto ba ota la biso bana monde tse bana Luanda ba ota la biso surtout ba biso oyo ba difficulté ya makasi sana no yano ba combat spirituel au moins pena ke mutu musuzo ko ke spectacle mo boye ke o matipe no kuti pena full mais mutu mso ayo ana ayena moto okopona te mo fous mo boye sende tse kota yo mais soko mutu mna ke ape mutu bonza mbete de moi pour ça bato ça te donc bando mataki o seki sabna bato aboya na bon pour seka de okoko ma peine son signe mo boye okutani na acteur mo boye munene de okoka rejouer te de okomino fan na e de ba difficulté c'est belé puis et puis côté financement to kemba makasi na ebisa yo de que to kemba na mboka o pona mbongo ba artiste ba droit na biso ba futa ngote donc na ba te ministre culture art na mboka o azalaka to azalaka te pour ba droit d'auteur na biso to oliate ba droit voisin to oliate de to kemba de tous les congolais ba na difficulté donc yango wana soki ata bozwe bembe boye et comme akaka l'état tale la biso donc bino moko bozo koka ko mise en charge na bisa o mamo live mboka kutu mobali na ko kisiko bongisa mboka te mobali ne kabila mta bomi mboka au Congo vraiment mamo live akomaka mta ba matanga donc soka mta kufeli donc ba congolais ba mise congolais ba tiso congolais tout monde mamo live ondire kunde bembe ça zo sala bongo pour soigner relation non soigner relation na ba congolais te mamo live lemba kunde bembe te donc on peut akunde bembe te pas mona alimbonda beli aye o mindonda kufi aye wane za makambo te fa ba sana na Congo au moins fachaye a flasher moi classe au fele moi no ba congolais to yinango besoin yango wane za blo mo bote o sala ka elo mo bezaka particulier ka pona mutu moko de ke yo bongisi kaka individu te to na besoin na ti maman Olive n'est pas kunde bembe de maman Olive lembe est né pas pour balkaniser les deuils ou pour tutoyer les morts non. Elle est née pour être la femme du président, mais la femme du président, il faut conseiller à ton homme qu'il faut rassasier, il faut balkaniser les routes, les gens du Congo, il faut manger, il faut jeter la nourriture. C'est par rapport à la conseil. Mais on n'a pas fait ça, tout c'est là. Mais artistes, on a dit que ini edu. To chukuma soka obela ke ini edu pena to chukuma obela baleka pena na TF ba sengela ini edu mbongo jamais non okango te ezaka na kina biso na Congo awa donc ba artiste baza na valeur et souté ou bien bino monde bosa ke ba pesa bino valeur te c'est que bo travailler bien te siko ba ini edu kuna babela te ba chukuma babela te mais babela ka bien est-ce que chukuma pena otali pena na chaîne nationale ya Nigeria ke o veuillez cotiser les lards à cause de Chukuma, il est tombé malade par rapport. Tu n'as rien entendu ça. Donc, tout ça, c'est base de notre pays. De Mboka, ba 20 ba trop. Donc, quand ba yumana ba yiba bambongo ka ba ngonde ba osongisa. Yangono moni biso bakti c'est tout ça l'effort le pour beta moi lichabo. Moi masque dior c'est pas facile. Faut ba Willy Mucheni bazala, faut ba Jackie Chinja. Ba linette moi ba linette ça va dior donc il faut pena ba tamini ne comme ça ba Willy Mucheni on dit ba président na biso. Vraiment. De un peu comment obenga nom na mutatali ka numéro baena yabika asenga so babilo ko ala fo donc mais pourtant to ana ba capacité na bansoto o ke na ko sa pe spectacle one man show na sa kisi pe monde entier donc babilo ko ana tout fo l'état pene ba capacité na biso milambu na msala na ki théâtre rôle nini o vraiment monaka ke so jouer se sentir à l'aise au jouer pe bien ba fan na ba se pela nango za rôle ni bon si la bisala lo ba elo mo boy un bon artiste et un bon acteur azaronde bouchon na katsadam donc réalisateur ndem ta obetaye leur rôle nion so réalisateur a pesanga na ko incarner il suffit na répéter soit pesinga ba dialogue na na maîtriser ba dialogue soit pas briefing sur place na retravailler on as artiste na ou même le monde du théâtre
donc so ba bio jouer qui papa nanda ku sérieusement aux ana bana aux en marié on marié donc oko jouer on peut à l'aise te na jouer liboso ça qui moi pas si na jouer mais na minute on a comme bena papa na moi si na bana na lo bana ndako na jouer ça ka par rapport que ya pour ça Caleb ninga pe sanga ba rôle tout le monde a pe to kinda pe ba mère na so betima c'est tout le monde ande ba vivre na famille to kinda pe tout le monde ande ba fanda na ba def tout le monde a pe ba wili mosheni face au moni rôle les anines rôle les attend ba pe sur rôle ba ko pe son autre rôle la chege faut qu'il tape na ti sur le terrain autant la ba vie ba chege ba vivaka comment ba chege ba vivaka faut incarner ba chege po ya na chege autant la on a TV et on ba pe son rôle au jouer rôle étudiant ou étudiante donc yo étudiant mais jamais betali sola syllabus jamais betali sola TPT jamais betali sola ba bloc on a et on dit jouer maître avocat donc faut pesa pena que mutatali pena que été a commis. Donc c'est un peu ça. Alors ce papier au rôle à liboma au kokango. Bandolia na fulu. Na ko jouer ngo makasi na jouer ba rôle ba liboma. Na jouer ba rôle belé. Neti mikolo na so betelo mo ya PD kangi mabe. Oko sala ngo pe ba fan balanda. Oui bi elo na ça va na poto. Au moins lelo presa facha ki na Belgique. Koko ma presa facha komi na Belgique. Obi nepsa yo bana poto ba leli babi Presa facha sa presa na biso ya mboka. Mais comment toko kangele motema, comment toko kipete. Faut to kende to yambaye. Makopa na ebisa yo fo mon makopa eskizenga na ka mabele pasi ko melisa na mboka weza pasi. Bana Congo ko lia malonga te mais mwana soka kangi di bele na ebisa yo non. Mwana amela. Mama bisa singa binga peton na ka bebe na ndomela ka mingi bongo. Yango na comprendre nga so na loba mingi no ningisa tolo. Ko poni babiloko wana to esa. Wana sikonga na mono Hollanda la licence. Nan. La duchesse. La duchesse omoni ba la duchesse omoni lelo oyo la duchesse asali ligne na ye. Hein mais mutabanda ki rola ki pede na Congo za la duchesse. Ezana la duchesse pas imita mutu ba fe na biso ba masasi ba jouer ba role oyo ezaka ke nyonso ezana art. De nga landa mutu te nga sala ande art. Donc la duchesse asala ki la duchesse na nga na rolanda la duchesse. Donc ba ans ba sala ba ki ans na bango ba delonde ba sala ba ki delonde na bango nga na sala ki lola. Blagi te nga et puis nga na zana leki bango tu. Bango ba kima na poto mais nga na boya ko kende poto. Moninga ba karo o bango ba zwinga la zwango. Ke osu pena moi si na poto boboti na pe moi na me fois déclaré. Na tala ke majorité ya artistes congolais na nyonso ba kena ba si ba binga bango na ba poto ba sala ba divorce et puis ba divorce moi ya faux. On comprend. Nga na kokota na buso bate. Omoni lelo presa Caleb. Az artiste mo boy soka salaki artiste te. Nde lelo presa Caleb atikala ni na poto fanda na poto. Mais presa Caleb tukeba na mwasi pena oya ye. Akita ye ke atikala na bana presa Caleb pako so ba AVC. Yende papa chéri chibempiana. Ke mère pena ya paleta blague te ha. Comprends mutu muso kitene mais mère a parlé te mukara mais Amazon te mais pour ça Caleb tukeba na pena mère a kita mais pour ça Caleb a boya pe ko vanda na poto aya ki chassa pour alandela biso balola auto c'est le côté a c'est la biso ba misala a ya ka tourner na ba biso donc c'est pas facile yangwana na landa exemple ba faire na ba pour ça Caleb ba papa chéri chibempi na ba longa déception na vie donc loko ça la bango motema pas cité. C'est un peu ça. Bon, mais il faut ezalaka ke ba kindumba na bino po ba comédie bino donc so comme artiste mimoni kaka yo il faut bimana ba finyo so bazo ko sa théâtre wana yango na basi ba boya. Mbate yo sa moi sit nga na sa no émission to ana moi système mobile. To sa no émission. Ba na cadre musala mais musala bino kuna bo respecta ngo te donc avant boza film mo boya kitoko wa bando jouer pa na bino e banana na président e moko na fali ya enanu après nango milambu pa komo chailito. Te ba biloko wana peno lobi solo li na yo wana sala mana ba groupe mususu. Ndeti biso na groupe Sinar ba biloko wana na tikala ko yoka ngo te puis na tikala ko mona yango te puis e sala makate. Ya solo. C'est un peu mais ça. Yo vraiment zo boya ba artiste comédien na biso nyonso. Donc obo atina nada depuis o salimwelo mo boya ki PD ah mais na moni nada leki yo. Te wana ba bana nada na tu basa bana o ba olanda idéologie na ngai. Omoni ngata una pesi maka omoni ngata una bani mondo ya ona oloba mikolo sika na bango kala na ngai. Donc bango omoni ngana ebi formule succès na ebi lo ni ne sala po mita ko mana succès. Ba bobo mano
mboka babi mambo na loba ba Herman Kasongo Herman Kasongo andika ka États-Unis ya andika ka Canada ebi mambo kana lomoni banada ana tu babana Dona Tantine Linda pe oso ba Tantine Linda bango tu baza Linda lo sako vraiment wana tu baza bana moni ba Linda wana tango ba kemba pa femba liosombonga nebi bango bianga na vivre déjà lix na vanda déjà na ba prêtre na betara déjà masolo ba Linda wana tu baza bana ba petit kui ba petit pomba baze belé frère lola moninga eza nango ko se fantete ngai sika na bango kala na ngai o bango ba fifa lelo nga na fifa ngo kala na yebi formule na na mbatsa HM ta montante na beti ba sa succès balati boy na ba succès ba sa la kamba pene ya Eco o papa Chira ela biso Eco kala tongo ngo ba sa succès mais ba la tate et puis ba mona te donc yango ba imba ba oteka bango ba osomba bango te Batuli. Ok, vraiment, bandeko balandi, bomoni ambiance zaïk na kacha plateau na biso, na monto comme na suka ya émission na biso, milambu, pesa ba mbote na yo, loba emo na bandeko ba fine na yo, pesa pe numéro ya téléphone na ba koki ko contacter. En tout cas, ba tout balingi ba contacter lo la moucheni, ba le canon na groupe Sinac. Na groupe chéri après ça Caleb tu kebana to répétaka chaque lundi na inde 3 on est appelé na bana kesha c'est puis bana poto bana beso bayakin to répétaka chaque lundi na inde 3 na Kasavubu wana to banda répétition 14h 18h et puis pièce na biso to bandi nouveau pièce na biso na télévision Kinshasa Ebola pièce Ebola les chaque jeudi na RTG à partir de 20h30 et puis vendredi ba 13h et puis dimanche ba 9h mais pour na activité à groupe Sinac to préparer bongo 20 ans na biso na 20 ans groupe Sinac to beta ki match na groupe Simba to beta ki match na groupe Simba dimanche to zaki na Kinko et puis dimanche to beta match na groupe sans souci donc na bengi ba fanatique na biso tout ya monde entier ba oba sana kin na bi kena oba Hollanda YouTube match beta na terrain GD mais pour na ba contact numéro na ngeza plus 243 donc plus ya Willy Moucheni pour wana de code mboka pour monitor ngopé sa numéro faut le bara plus ya Willy Moucheni 85 38 79 068 plus ya Willy Moucheni 85 38 79 068 na Facebook bobeti Lola Moucheni officiel donc na Instagram nanga na dosa ki mo mkepo basa mindele de geba linganga na kokati na biso degra banzele ba obelanga na Instagram na bi non ki sini nga na simbi basa o senti mneke nzele msu ya pembe penela tselo ba betoka hello baby de geba mo mneke hello baby no ibati na banda wapi o kamsa bandio yi baby donc na pesi bambote na ya Willy Moucheni le véritable code de mboka mama Rita Moucheni na bosani te bokilo na ngobike bokilo na ngaza mwana poto bokilo na ngaza mwana poto papa ya Pamela qui se dit tout monde moi si on a zané na ndako maman Esther le 27 Makiadi 7 Makiadi libulu manzengele patron 7 Makiadi on a pena papa patron 7 Makiadi papa to sala kande to solo la ki papa esika mayela bato suki ya nzambe bandi na pesi mbote na Jide Teumba compresseur na pesi mbote na Giselle Zinga na pesi mbote na moi batu nanga ba ana luboloko batu nanga kala ba Elodie Lipasa ba ni Dembo ba Clara de Bruxelles na bo Sainte Lulu Yolo ba sasa mo ebele le fecha kichinja les sages le fecha kichinja les sages na bo sanité honorable de Sakari baba baswe na pesi mbote na presa Caleb Tukebana na moni lisu nani wana pardon mambango pe komo kene moi vitesse na chombo moi batu ba okoma na WhatsApp Belange Bolenge moi sigitoko na bo sanité le président Christa Gaga, président Christa Gaga, président Bachena na commune à Lemba, sans oublier bourgmestre na biso commune à Lemba, papa Jean Tsaka, papa Jean Tsaka salara ndenge to solo laki, pourquoi pas Henri Ketchela, Henri Ketchela na kata Turquie po nzambe pena ba congolais to sambela po na bandeko na biso ba na Turquie, ba tremblement de terre vraiment zo salama banda ko ezokoya ba makambo ezebele Henri Ketchela la ciblem na bi kenzamba sana Henri Ketchela batela kimia na bo sanité Rebecca Bilendo la Servadi, pourquoi pas Aisha Okoko la championne na kata Canada, mère Betty Masengu, on a pena mère ya palais à Tongo, la reine mère na bo sanité. Donc vient nanga passi levé passi Claudia Wangata Claudia Wangata la fille de chance la fille à papa Claudia Wangata moi na papa na biso pauvre docteur Jacques Wangata donc Claudia Wangata la fille de chance
salara ndenge to solola ki ba orphelinat ba ONG ba fondation marambutu que de wanga te ozara na soucia batu po ozara na ba tete teolo ba chimene yombo ba mère Hélène donc Claudia wanga te la fille de chance pourquoi pas maman Bibi Nkweso maman Bibi Nkweso dodon maman na Jani Kweso grand joueur na Katsa France Jani Kweso na Katsa France Herman Kasongo Betty Ngonzo peka na ba France wana venanga Yoga Magerio Yoga Magerio na Katsa Afrique du Sud Yoga Magerio les bourgeois gentilhomme venanga Yoga Magerio Pika Kambamba na Londres Pika Kambamba na Katsa Londres na bosanité les frères Nick David Bolingwanzambe Zebele les frères Nick David Den Link à la Katsa Londres Den Link à Lamborghini pourquoi pas Merveille Mabika Binotu na Katsa Londres Jani Lutete Odia Orgazi azana Brazzaville na bosanité vena biso lisanga bonganga donc Nenet Kapiamba donc ba petit basé belé masananga Jojo wanga imukila quand depuis Nadine mafinga dina na chocolat chaud donc c'est un peu ça. Ok, merci bandeko balandi partout boza ba fan na biso ba fan na Milambu na yebike Milambu sepeli sibino place boza na ndaku vraiment zela na suka na kotikela o sexa ba fan na biso na pesi ba remerciement nanga na mama Betty Masengu mama nde coachinga solo grâce à mama yango bomoni Alrib Kapinga liboso na bino mo sapemba zanga lisumu mo sakotsangu na ndaku te na pesi ba mbote nanga na papa Dav Mbama bo comprendre les ambiance à plateau na pesi bambote nanga na Jos Daviline Mubama na pesi bambote nanga à mon papa chéri Augustin Joseph Nyengele mwana Walesa oume la place aux Ali na pesi bambote nanga na mama chéri mama Charlotte Basanga bambote nanga na Ogi Chishiko Mado Chishiku Joseph Chishiku donc na pesi bambote nanga na Mado Nyengele Julio Nyengele Mima wala na pesi bambote nanga na bana nanga na linga mingi misono Silamit Gradi na pesi bambote nanga na bébé Winnie ba bisou ebele Winnie place aux Ali bébé Erli ba bisou ebele na pesi bambote nanga na famille KBG Mobimba Gustavi KBG et Nathan KBG grand dame Bansele sans oublier Libanga Suka Mike Bola mobali ya Mwindongolo donc mobali ya mannequin mobali ya lindefa pembe donc au revoir na lingibino makasi na tikeli bino artiste na bino asepelisa bino bana poto bana monde entier bino bozana poto mais biso tozana Kishasa makambo so leka ana Kishasa bino boyebi yango te wera na frère Patrice bazana ranki na makasi baloba singa famille benda na kamekata na kate mais singa ya wera na frère Patrice ekatani po ba weleli danse ya Fwenge bana poto Fwenge zalaka nango ya frère Patrice wera nda yiba Fwenge ko yiba wera tsa benga roi David po wera monaka ba musicien ba kimi ba fere ba kimi ba bil ba kimi wera bese kotaki po wera zaka so komi na besa kimaka mbango pa frère Patrice ndenge frère Patrice apesaka ngebe bino tu boyoka ngebe so wera Fwenge azwa pa frère Patrice ta benga roi David na kelela bambati ba momi basringe na lingi na mona Fwenge yo frère Patrice aselika po frère Patrice pa yemba Fwenge na ndenga bonzambe bana poto na bike boromitu na frère Patrice yemba Fwenge ndenge nini moya mene yala Fwenge mfumu Yesu Mfwenge se moya mene yala Fwenge pelese mfumu Mfwenge se de so boso kanzembo na bo chaka vraiment lito ye po frère Patrice achana nuance Mfwenge moya mene yala Fwenge Fumu Yesu Mfwenge c'est donc bana poto bino tout batu tout bosa pena na beso bo contacter artiste ba numéro déjà na pesa qui plus 243 85 38 79 068 plus 243 85 38 79 068 ba numéro na ngwana ozana poso sekana ba fête ozana poso sekana ba collation boy donc Lola Moshe na bino wana ya Willy Moshe ni code mboka le fait Jackie Chinja les sages et puis défaut moko tozana ngona Congo awa ba Congolais balingi so de moto balingi passerelle mama Betty Masengu to melaki ba soya ba bière président Facha lobi te cette fois-ci il faut so de moto donc le pena soya mouton otondi tina suka donc so de moto ba Congolais to manger ba so de moto mama Betty Masengu mère na sepeli ya mingi mère ya kati ya palais donc yo
sikana bango kala na biso. Abonnez-vous massivement sur Libanga TV. Hein? Babi site eza moko l'internet, site elobe la vérité, site ezo pesa ma solo, c'est Libanga TV. Donc abonnez-vous massivement. Oh ça la moucheni mon lobby, donc abonnez-vous massivement sur Libanga TV. Ne bo découvrir ba Moura Makasi. Est-ce bon dime que faut ngezaka frère Patrice. Si vous découvrir on la Libanga TV, abonnez-vous massivement. Beaucoup découvrir pe ba Gagi ya Makasi avec votre M de servante. Oui, je suis servante. Lola Moucheni. Et puis Bessetsuyu. We are the war. I love you. Stand up. Merci beaucoup.